Nseka G8 Batbaïbina Kombo ya Nostradamus, président national de la Ligue de jeunes et la démocratie chrétienne, parti cher, il y a patriarche Eugène Diomindongala Nzumambo, Oyo Lelo Tozobenga le puissant. Message à Lelo, les alliés, message Moko, Oyo Baki Basimon Baïbaki, population à Télémi. Biso peuple au Télémi, Pona Komilobela. Moto asalaka bilanga te ayebi souffrance ya bato. Lelo yo tomoni na comportement ya bapoliticien surtout oyo ya FCC. Il suffit azala na relation atambolaka na bato na gauche azoloba na compte ya population. Population yango toyebaka te ko bakufa obie kokufa. Na yango biso tofandaki panda 4 totali Lolobi non, c'est le moment. Totika ki président Asala Akoda. Ayeba esika nini ezaya kofinana, esika nini bulu ezali, esika nini kurekatana, esika nini maizaki, esika nini nzele ezalaka te. Et pendant ces 4 ans, tomoni que président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton tomoni que amoni la signon soba magouyeza tomoni que président de la République amoni esika mboka ezokufela tomoni que président de la République amoni esika bayibaka bongo ya leta totali 18 ans oyo ya malheur 18 ans oyo mutu akokolamuka na ntongo mpe azongi te bako 18 ans oyo oza na droit ya koloba te mais lelo tomoni unité ya peuple président de la République ayamba biso bajeune aloba na biso ke bajeune baza poumon soki batelemi oyo nyonso ya botau eokende pembeni mokonzi mosusu alobi mobutu alobi jeune aza avenir non jeune aza poumon soki poumon eza bien te maladi yango wana na kotala oyo président Fati lelo asali soki otali avenir elengesi okumisi mabele Soko tali président Fati okumisi mabele. Soko tali président Fati na elengesa okumisi mabele ya bakuna. Soko tali projet ya Kilejelu okumisi. Soko tali po ya Kaluka lelo okumisi. Soko tali nzela Congo Central na Mwanda lelo okumisi Fati Beto. Elelo biso. Mabele ya moto nyati yango. Ils ont appartenu à Bissou. Mais là, Bissou. Mabele, Ababo, Bissou. Atabalogi, Toko, Bangelo. Mabele, Ababo, Bissou. Atabalogi, Toko, Bangelo. Mabele, Ababo, Bissou. Atabalogi, Toko, Bangelo. Oyo, Tangubayaki, c'est l'art. Nous avons combattu avec ça. C'est nous la jeunesse. Bisso. Bisso neto zala makila ya moto. Bisso. Amonango. Tolingi lisusu te. Mokolo ya lelo parce que bisso awa na mokolo ya lelo to witi ko bakisa 5 ans lisusu et pas ya président Fati. Bare matali kolo. Tolobia. Voilà. To bakisi 5 ans. Lelo biso tobakisi 5 ans lisusu ya mandat ya sika et pas ya président Fati. Donc qui veut dire à partir de lelo oteleme la Fati Beton eza oteleme la jeunesse ya RDC. Quand on parle de la jeunesse ya République démocratique du Congo IDPS eza wana DC eza wana. Donc voilà aujourd'hui, c'est un signal fort que
mutu nyonso akosape baeffort ya chef de l'état ekozala provocation mpo na biso bazalaka na bato te mutu akosape baeffort ya chef de l'état tokomona yango lokola provocation e tokotelema na nzela na ya komona biso eza bongo te tolobi awa biso toza beto na beto IDPS DC lit ya DC lelo démocratie chrétienne jeune Guillaume Mindongala aza na fier pour la pouvoir oyo parce que lelo place azali le patriarche jeune Guillaume Mindongala apemi avandi na kimia parce que soki alobaka te nalingi boretenir eloko oyo soki boyokaka le patriarche Eugène Guillaume Mindongala alobaka te parce que tout va bien, parce que tout va bien. Soki boyokaka patriarche Eugène Guillaume Mindongala alobaka te parce que tout va bien. Avec Fati c'est bon, avec Fati c'est bon, avec Fati c'est bon, avec Fati